oh likambo silaka Natala film soit après 20 ans. Couple moko ba commission qui na 80 ans. Basa likambo. Et ça li 52 ans. Mais ba yeko luka bango. Bakima mboka. Ba yeko luka bango. Te yaka. Et comment te ça va comme rare. Et ça m'a mtego esalama. C'est qu'on a minute on ba so kangisi ndeko na mobali. Nde camarade na monani. Kangi camarade na monana. Akomona neni na kima. Ne mukolo o camarade na monani. Yeba ni eza ba bandu na bango eza makamna bango ba sala kati ba mesana o sala bongo ko zoksa batro sa batu mabe po ayebi ke ana ba koko ana tata nena mama ne ba okebimise. Sko ngalo kwa tegra ana papa te simba te. Le quoi tata na Serge a remplacé tata tegra mama ba kange. Notre mama famille no etalinga te. Ndawa sku balinga te na pe na tina mutalinga te na pe na posa mutasepe na ngate. On est via moi na ngeza nje. Na yebi ke za via moi no ndenge za wana so bakangi bango nde azongi mobimba. Azongi vierge. Te yebisanga. Te yebisanga Karine. Toki ne makabango boite. Yubo ozomona koko no te. Hein? Akufa. Yubo ozomona noko na lente. Ozomona nanu mama na yo Teresa kuna te. Moi ça noko. Ba côté la moi na bango. Ba côté lité. Ba côté le moi na bango. Eloko na bango ba tele ba kimse moi na bango. Tozaka na ba biso tozalaka na bolingo. Ata ba pasi na biso. Toza bolingo na ba na biso. Yo ba linga ko njoka ba linga na bango yote. Yo ndozo mo lokwa bolingo eza. Po muto pe na bolingo eza ba ko zokso pota makasi boete. On est alokwa ba chubio melina motema. Trésor mutasalea. Trésor mutatindi camarade. Non. Total ka famille on ateza na ba problème ateza na ba désordre ta makambo ezala ka me bolingo ezala ka. Tokolinga ate to sala na moninga mabe. Soko yoka ngate likamuzate. Po ngaza mama na yo. Ngane munako uta kimia na kata likambo. Soko yoka ngeta ke mama na yo. Soko ngo sala oyo motema nezotinda. Osali. Mais soko osala oyo nga mama no na pesi yo conseil. Ezo dépendre na yo. Décision suka. D'accord, dès que j'ai le dossier, c'est bon. Merci. Bébé, ça va? Tu sais, j'ai eu un nouveau projet et tout. Et c'est pour ça que je suis rentré vite, hein, pour récupérer les documents et tout. Chérie? Naomi? Naomi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es là? Ah, mais non, je suis là depuis longtemps. Depuis? Ben oui, je suis rentré, je t'ai salué. Moi, j'étais où? J'étais ici. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. On sait bien. Naomi, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Écoute, je connais ma femme. Alors, dis-moi ce qui ne va pas. C'est quoi le souci? Non, non, c'est pas le souci. Peut-être... Naomi, ça fait un bon moment que tu es très distraite. Tu n'es pas là. Tu as les pensées ailleurs. Tu peux me parler, je suis ton mari. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien, Gachubi. Il s'agit juste gazé, minengue, zala. Vous êtes en train de comment? Je sens un malaise, caca, et mon alala, boulé. À cause de moi. Comment ça? Non, peut-être parce que non, ça coûte fort que le repentara de banda.
Si on a senti que les bimanga moi na bimi. Moi si on a la bonabi à ceux qui ont bimi au stade des dérangements. C'est qu'on a qu'on a ça qui ont liban dans nazo luka ba fleur. Quand après on tient à l'aise bébé. Viens, faut pas avoir peur. Tu peux bango je banga prendre. Maman. T'es grave. T'es grave. Et tu comprends maintenant que j'avais raison. Et si et seulement si tu habitais ici, mes aventures, oyo elinga ke yate. La situation, oyo elinga ke komate. Parce que awe pananga, olinga obandoko se déplacer na voiture, ozongi, okoti na lupangu, il y a tout ici. Oyo ozanango besoin. Même pour tes études, il y a tout. Besoin oyo linga kozana ngona linga tuna sala ngo parce que oza mwana. Alors ce qui est arrivé est arrivé. Hein? Ce qui est arrivé est arrivé. On va chercher un docteur oyo akolandela état de santé na yo na soin na yo complètement. Ça va? Ça va? Chérie, écoutez. Allez regarde-moi. Ça a un méfait au yéyé. Hein, Yaya? Ça a un méfait au yéyé. Considérez ça le coin ici et l'équipe. Ça va? Ça va, chérie? Nous sommes là, tes parents. On t'aime beaucoup. Hein? Nous t'aimons vraiment. Tolingakayo, Tolingiyo, Zalabien. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer, ma fille. Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ça m'a bloqué, pardon. Ok, on va faire pour Annie. C'est normal. Et puis, moi, on a fait, moi, on disposé, puis moi, on a dit, bon, pas. Il y a un robe, il y a un minute. Il y a un moment où ça les faut, chérie. Mais ça pour la moto? Non, tu n'es pas distraite pour la moto qui est dans la pour la moto. Alors, tu es distraite pourquoi? Mais je suis ça, caprice, mais ça gâté. Et ça gâté, na sunga moto, mais na ko mi balé. Na za bonde na vente, mais na nga moto na mi balé. Écoute, dis-moi la vérité. Il n'y a rien, gars. Si on continue on continue aux abakis. Je ne vais pas te mettre mal à l'aise, chérie, je ne vais pas te mettre mal à l'aise. Et ça, il y a un côté. Ce que j'ai qui a un côté, il y a un tombeau, il y a un côté. Il y a un kinzate. Il y a un kinzate. Il y a un laisse. Il y a juste un caprice, il y a grossesse. Il y a un soïté. Ah, il y a un peu de bisou, il y a un soïté. Il y a un peu de nausée. Ça va. Où est-ce que tu es? Comment va mon bébé? Je ne sais pas, elle va où il va. Elle bien cassé. Ma passe. Ma passe. Elle bien cassé. Ma passe. Écoute bébé, dis-moi tout si tu as un problème, ok? Je suis là pour toi. Pour toi, je ne vais même pas péter dans la chambre, je vais péter dehors. On a petite toilette, on a oumeli. Pour toi, je veux te mettre à l'aise. Problème est atteint. Vraiment? Et normalement, au fait, ce robot Mibali, ma passe à Mibali, il ne faut pas ressembler textuellement. Il faut pas jouer mon bimba. Il faut pas jouer vraiment de fond ton comble. Dis donc, c'est dit ça. Attends, oh là 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 là, mon ami Michelangelo na Kinatan. Et c'est bien sûr. Oui, il faut pas jouer. Pas jouer. Totalement. Oh, la zone bisou. Pourquoi partir à Mikinza? Bonjour. Oh, ça n'a idée à la zone, pardon, papa. Et comment il va problème pour la zone? Tu connais là, ok, ça va. Sois tranquille. Tu vas désormais commencer à habiter ici. Hein? Désormais, tu vas commencer à habiter ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Harry? Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Qu'y a-t-il? Nini? Karine? Karine? T'as le faire paniquer moi dans le souci. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, viens. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu n'as au Nini? Viens, chérie. Viens te mettre. Viens te mettre. Viens t'asseoir.
Ah, mais dis-moi, au moins, il y a la côte de côté. Qu'est-ce que tu as vu? Là, tu me prends la tête, qu'est-ce qu'il y a? Au moins, il y a ça. Karim. Karim. J'espère que ça va maintenant. Oui. Bah, antidouleur on a opé ça yo, na ba antibiotique, et ça vraiment ma casse. Et moi-même déjà, le corps médical, mon évolution est bien. Mais yo quand même osa responsable d'anzoto na yo. J'aimerais que vous expliquiez à mon pied comment tu ressens et tout avant tout solo là. Bon. Par rapport à avant... Surtout que forcer l'autre côté, hein? Ouais. Oui, je sais que tu es malade, ne force rien. Oui, je sais, là. Là, je peux dire, il y a ça va parce que je ne parvenais même pas à soulever comme ça. À bouger ton bras, oui. Là, je vois. C'est bon. D'accord. Ça... D'accord. Là, il y a vraiment un grand changement. Il y a une amélioration par rapport à avant. Je peux... Non, c'est bon, tu peux laisser. Ok. Je comprends. Et dans 2-3 jours, on va sentir qu'il y a amélioration et on a vraiment ma casse. Ouais. Et surtout, quand soigner les malades, et l'autre plus, il faut être aussi positif, tu vois. Croire que, qui sinon met là, non bika. Parce que guérison est à tout. Le fait que tu crois que qui sinon met là, ça va faire quelque chose, et du coup, tu verras que amélioration est au bandozala à chaque étape. Je suis optimiste, sauf que j'ai un peu des maux de tête et les os sont en train de s'atrophier. Ça complique un peu, mais ça va. Ça ira. Nga par rapport à Ndena Zwakio, Ndena Mono Lilo, je ne peux pas dire que médecine est sali quelque chose, mais je dois beaucoup glorifier Dieu. Tu sais qu'aux amoutous na ba état oyo zalaki ya ba coup de balle et tout, et puis na lié oyo makambo salamaki, comme mémo directement à l'hôpital. Excuse-moi, naebi vi na yote, mais on pouvait aussi t'arrêter. Je comprends. Ouais. Vous avez raison. Je n'ai pas voulu t'exposer. Na ba risque wana, c'est pourquoi na memaki yo na ndako na aide pe ya ba ami misusu ya ba docteur. Et on a pu quand même ya ko retirer 2 balles aux alaki nango et puis soigner quelques blessures et tout. Mwana kiwa pinzani. Bongo moto pasa bon pasa mi balé oya jo mwana na maman ça fait 2 semaines au trésor azomwana aza couvrir makila na yo papa na tamboli na ba mort aza akota na mort na tamboli na ba parquet azate na ke na ba succursale na ba cachot ya mike azate na ke ti na prison centrale à Makala na koti na kati batambusi nga na ba pavillon nyonso tout na ke na pavillon nyonso tout na tamboli na ma azate siko azawapi to sa matanga yo te so jolo bakani yo jolo bakani mpasa mi balé gana ya jama na kute na ba camarade na ba camarade na kute na ba camarade ba bi ça fait 1 semaine et demie babeta garçon masas na butu siko bakei bazui bake na tongo batala corps so ezaki nani corps wana basoda ba ozwango bake nango siko tozoye bate est-ce que yende babeta imasasi yende babeta imasasi mais banda bimana ndako lelo 2e semaine moi na ngali
na moto yango wana yo kotaki ba morgue do yeba na te yo mpe oyo azomana te grana yo obaye kokendeka kotambaka ojongaawa yankai na yebi te trésor ata mobulu na ye azonga toujours na ndako ataki asali biyoma na ye alalaka libanda te azonga toujours na ndako ntongo etalanaka ye na ndako awa mais 2 semaines mwana nga place aza ezo yebana te bakunda ye koni kaka na ngai basangisa ye bato tomisa tomine mitano maman a raison totya matanga na kasangulu kuna bakendaki koluka ye bamonani te na morgue ya kasangulu parce que soki totie matanga peut-être akoyoka sango place abombani kepa na bino baolela ya kopona nini sika ya akufi te abombami te sika olingi nini atelemi atongi likolo kwa yesu abutaki olimbe longba poni muna olebimisa maloba malamu ozalaka maloba mabe na mono po anini tindaka yo boma libala na yo te sika bazaki kobetaka yo na mokongo kuna ngai moto tindaki yo te babetaki na mokongo yo ozwaka te ekomi ya yo ti babetaki na mokongo babetaki na linga tozala yango ya monene ozomona ngo te 2 semaines koko nazomonana te yakeka na bafitilité fitilité nini esala ye sengo ndenge azonga awa esalaka esengo mama mpo na famille no alain nabombaka na motema nabombaka na motema mokolo nakobimisa na motema na ngai. Malgré ça n'empêche, je dois savoir quand même qu'est-ce qui s'est passé, comment on arriva qui na lieu wana, parce que c'est ta vie aussi où ils sont en danger. S'il faut même porter plainte contre un inconnu, on peut faire ça. Pas ça. Je sais le pourquoi. Ok. Donc, bon, permets-moi d'être un peu franc. Eu égard à mon casier judiciaire, je n'ai pas porté plainte. Ça risque à mal tourner contre moi. Pour te dire vrai, tu m'as sauvé la vie. Non, c'est bon. Qu'on forçait pour qu'on a évité l'hémorragie, tu vois. Bon. Parle-moi un peu de ton casier judiciaire. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de... Surtout, il ne faut pas avoir peur. Ouais. J'étais déjà sauvée. Et n'a pas exposé Yoté. Je suis ta sœur. Bon. À part d'être infirmière, je suis servante de l'Éternel. Ok, ça me rassure. Donc, sens-toi à l'aise, parle-moi de toi. J'aimerais savoir. Parce que tu as pris mes pièces d'identité. Je me retrouve même réduit. Carte, mangaï, tout. Ça se trouve chez toi? Bon, d'accord. Je comprends que tu es un peu réticent et c'est normal. Et ça, première photo, mon nana. Je sais que tu as beaucoup à me dire, mais je ne t'oblige pas. Par rapport à ton téléphone et d'autres choses, on a retrouvé l'autre. Si au moins, nous avons une identité, mais malheureusement, Nakuta Kyo presque mort. Mais j'espère qu'au cause d'un souvenir, il y a place au outil, ta maison, ta famille. Ouais. Je connais ma famille. Et je connais aussi notre maison. Ça, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ça. D'accord. On peut prier. Prier? Mm-hmm. D'accord. Donne-moi ta main, s'il te plaît. Merci, Seigneur, pour la vie de ton fils.
Jésus, merci pour la guérison. Maman, tout ça, pas de problème. Tes oiseaux au monde à la tête. Ça fait des semaines. Maman, c'est au monde à normal. Au monde à normal. Tout ça, makambo eza na se. 2 semaines trésor azomona te. Makambo eza na se. Mwana nga mwasi akumela libala baboya yeka boye. Azonga na ndako. Banda zonga na ndako makile bimake wapi? Ebimake wapi? To sosola pe to fongola miso. Mobali na ya liboso ye wana. Ozo ntaba wati. Ozo ntaba. Yo lianga mbete yo ndozana. Yo zonga mbete. Ya yo min. Yo zanga te penza yo Marie-Jeanne ozanga te. Papa na bomba kaka koluba. Na kenda église makomba prophète ba yebisanga pour na famille na yo. Na kanga aka motema esi na linga pe esi na bota bana. Wana famille te. Eloko moko flou eza na famille oyo. Mais nzambo atelemaka moto asuka aotelema. Mukolongo nde boloba ke makambo mwasi badala bakwa moto liboma azala liboma te azaka pe na mayela moto. Okobima tandele okobima makambo bosala mobali na ngai na kovanda kimete loponga yango nasombaka na nani bankoko bazaka te nazaki obengai na mobali na ngai na boti bana na ngai mibale Maman zo ba makambo zo loba hein bakoko bazaki te me bakoko bayaka pardon ozo ba mo loba mama trésor to sala ngwa ezo le cabo hein le cabo so kitchen le cabo koko za bien ba koko le melo ko bibo ako sanga te yo mako photocopie no mo bibo aja ba koko na yena ngamba mama na ye kai moto yo non ça communiquer l'écologie Moni semiona ndak nanga a école té ezali pas maman école té au bota té o comprendre donc semiona ba longolango non 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 papa ni parce que abota nani abota tegra bota abota tegra abota akobota et simba te papa c'est un problème où il commet le biseau mwana balabala mwana nzela mwana viol on doit l'assumer jamais chérie to batelaye au lieu de bomaye tegra va dans la chambre. Va dans la chambre. Oh Serge, maman arrive. Et si m'a Serge. Va dans la chambre. Quand des trésors il y a des choses. Il y a des choses. Bazui nzete ba koti singa bazui meli ba koti singa ba kati motema na nganda ndam. Ngana bango tiliwa. Il y a des choses oyo tokoyi koloba ngote na biso mwana. Il y a des choses au biso il faut tout gérer ngo quoi ba parents pour l'épargner de tout danger. Ce qui biso ba parents tozo ba na miso na ye mwana makambo oyo biso ba parents il faut tout ça là tozo entêté. Ezali kambo esi commis. Tout le encadrement ya mwana au lieu de exposer les sous na ba danger. Il se peut que nzamba yebi modèle aye la na modèle na ye, il se peut que le seul enfant oyo abakisa mi likolo ya mwana oyo. Non. C'est grave. C'est pour ta vie qu'on le dit. C'est pas pour ma vie. On a rien à voir. Pourquoi c'est pas moi? Qu'elle est au calme, Boba na chambre, consoler et le reste. On les fera le quoi, toi, parents? Ndingo et Koyela. Ndingo et Koyela, tu es bandé qui est ça. Naomi. Oui, bien lire à ma cambo, on dit okendela. Garçon, on a zamoté ma bé Naomi.
aza capable vraiment ya kobomelo libala. Non mais libala ya pasi ye mwana nga. Teresa mabe. Bana âge na bino boye. Bazali soute na terrain. Et comme quand bana 17 ans, 18 ans, 15 ans, ba onde bana top. Yo suzu libala na yo mama. Okukanga motema na makambo nyonso tuté. Tale loko ke kozwa. Tale loko ke kozwa. Aza garçon mo azomona na ayoka kate. Hey Naomi. Mana yebite. Mana na yebela garçon na yebela ndi na omona buite. Onga na zaki prête ya kwa sime pona zana garçon na. Ibongo sona sala guerre ya ukabana gatbi pona kindi na vana garçon mama. Mutuka gatbi uti ko pesa nga kakawa ya kado ya zemi na ngala na nosaki zemi. Abina pesa ina pesi. Mbongo na pesi. Et l'homme est Lucas pour le moment na yebi lisuste na suki mayele. Oyebi koza liboma. Et puis na moni on dirait mutu na yo et ezo sa sumala muté. Nga na kota ba détail wana te keye zongi opesa ki mutu ke baluka ki boye. Nge loko ngai na ko soutenir on yo ezali ko boma. Ye garçon na soi-disant Yves. Nga oboma bosa na kota oboma. Kota oboma pena mama bosa na. Yangi lo nyonga sali abominga. Aboma ko na boma yi. Dans makambo o yo sali ozoye bango te. Que garçon peut-être comme mema penza. Oza mwa sali bala. Moi si ba bali na mbongo, moi si l'état yebi na nzambe. Yo ali boma, soko boma mutuli kwa li bala, ba mwana boma te. Nga penza kutama. Yo Naomi, zela non. Makambo ngana loba yo zo comprendre te. Ozo comprendre do grandeur à likambo te. Na yebi likambo ezali grand maman. On ne peut pas dire certaines choses devant moi. Ça makambo susu, il faut on va organiser pour que tout soit bien. Il y a ça moi, toi, parents. La situation est là maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Yo peut que nous soyons belli au chat et camarades il y a nous connaît. Non. Déjà la police ils en a si matrousse na bango. Ba ko récupérer bango demain ou après demain. Ba oriki atabakini ba ko kanga bango. Alerte ezana la police mobimba ezala ya Chango ezala ya Moamba ezala ya Lukunga ezala ya Funa baso luka bango ba bureau de baza alerte trousse ba police baza alerte trousse donc lobi ba kokanga bango. Maintenant nous devons préserver la vie de cet enfant. C'est ça Karine. Oui, va nous terrer là. Oui, noter. L'année non c'est là, on comprend que tout rapport et si seulement je suis le père, ose le faire. Et Nasuka Toyeba qui est le responsable et qui ne l'est pas. Et là, vous senga les amis maman. Et là, il faut que Lucas solution ya malamu. Ya bien pour que moi mbalo azonga na nzela parce que boy anomena senga toujours ko bomate. Ozalo ko mutu mo boye o sali lo côté na vie. Pour ceux qui ngana za na place na yo. Mena ko tshaba munoko wana ndo ozolo bate yokanga. Parce que ceux qui bande ko yokanga ndo komi na makambo te. Bomae ponga no sima makila mbanga na ona zolo bana yo. Ko bomae za facile. Soit tu te louka bateau, ba bétier, soit tu vas enlever, ba qui ko bois kaye s'occupe de ba qui tsuka na ko to ko bois kabano. Nga moko na ndimi na sala ngo pona protéger mariage na yo. Parce que na zana yo moko Naomi bozabi balete. Ce qui mwana yo azaki ate ya bokilo na nga yo. Na ebite ce qui est sengoni na ngena zana ngo. Ce qui n'est pas Naomi au raisonné, au yo kata souci ya maman na yo te. Au kanisa ki nini ngo balobara. Ah nzambe la pesi église oyo balingara masanga te raison.
Parce que moi c'est ce qui est kokara masanga te tika masanga na se ya kwiti tala babuso ba oyo lelo oboteli biso nga buzo ba nyoso te eleki eza faute na nga mpe nyoso te mais elo ezalaka toluka solution c'est tout solution ozoloba ya nga na kosimba makila yokanga kanga mbanga na yo parce que ntango yo ozobanga ke makila esani okota prison okota prison te nga mona kosimango oyoki oasime Naomi lokola yo ozomona na miso ya lelo nga naomona na miso ya lobi mpo na mama nazolinga eloko moko te ya mabe ekomela yo mpo kilelo ya bino oyo ekoma likambo moke mwasa libala bakotya yo na bainternet bakotya yo bakopublie yo nazoyebiso kotunanga baquestion te parce que oyo osali eza koboma deja yo otunanga esi koboma oyo osali na ndako ya libala na yo mwasa libala ozoki kopanza makolo na yo lokola kizengi na se ya kwiti wa normal te obomi deja ti eboso toboma ye nde otunanga question adwina mampongi bo expliquer nga kasiti naloba nini nasala ndenge nini bo expliquer nga bopesa nga solution mpo nga ntango nasilikaki na bi il faut bakanga trésor bino boloba na nga nini nga napekisaki yo te mama nde yo nde opekisaki sikoyo ozomona makambo wana ezokita nga naboti Karine aboti koko na nga mpe kobota ya viol toke tolongola ezeni boso azwi problème epuis kobota ngo eza bandeni nga kutu papa monana te tegra papa me papa boyi mwana sikoyo likolo nango tegra asiko na zemi me zemi yango ya viol mobala viole epuis mobala yango aomonana te koko omoni nga nana mamukutu yoloba mingi te lokwa oa liboso mwana yo bozwa solution bino mibale mpo ngai nde naza awa ti bakokanga trésor nde motema na ngai ekita parce que trésor fo bakanga ya bimisa mutu oyo aviole etrega me yo koteli ye makambo ebele te makambo nini ye camarade ya trésor akoka koviole nani ifa aviole nde mwana nde ye moko mwana na ye te ifala viole nde keni kasi ifala viole parce que tata na keni nde mutamuta désordre c'est ça papa atenga bunda wa bolingi botanga moboti na ye azaki oboma moto te mama yo mtoboma obatoboma moto te mama omona makambo osalanga omona makambo osalanga olingi bana ya le mingi olingi bana ya le mingi bana alende baba diamant na yo pisaka ngai mpasi ebandi ngai yawe butiti ebimi ebandi awa kasi ebima ti naboti yo ebima na aleme tata moko mama moko alema abuti trésor abuti kini yo aboti Karine aboti Tega. Merci beaucoup ma sœur, tu m'as vraiment sauvé la vie. Merci. Donc tu as été comme un ange pour moi, permets-moi de dire ça. Mais curieusement, il y a une chose, mais j'ai hésité un peu, comprends mon émotion. Quand je t'ai tombé là, je voyais une image là, il y a Moutou, à Télémi, bon, Moutou, ok. Elle a une robe blanche. Et au départ, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Que toi, tu n'es pas appelé à faire cette vie ici. Amen. Et Abandi Kotambu Sanga, en esprit, je voyais, il me guidait, il me tenait la main et me montrant les choses que je dois faire. Mais curieusement, je voyais les gens en train de se battre, Simba, Machette, Kobunda. Okay. Mais je ne comprenais absolument rien.
Et je vis encore cette image les jours où on priait là-bas. Bien que moi, je ne connaissais pas prier, mais vu que j'en avais besoin, dans mon acquis, la même image, la même personne, je ne sais pas, c'est un être un peu très extraordinaire par rapport à Yaspé na Monaki. Ça, c'est Dieu. Ah bon? Comment c'est que c'est Dieu? Tu sais, tu disais pendant que nous avons traité, tu avais vu une personne qui n'était pas moi. Oui, parce que moi j'avais perdu connaissance. Mais tu voyais une personne qui t'est soignée. Exactement. Mais cette personne, ce n'est pas moi. Ok. Dieu t'aime, tu sais. Est-ce que Dieu peut aimer une personne comme moi? Dieu aime beaucoup de personnes comme toi et moi. Jésus-Christ n'allait pas venir et mourir pour nous. Na misu mona ya alemi sikana koboya misu pazano ya yema kambuto zanano bato mpona nini yo jojo akobe pare koko ba réalité on na Alexandre ndaka libala yo yebya ngoti nenge Serge a découvrir que te grâce zemi ngaku na ina idée na ya na epsa mama ba ke longolongo po esa asa mona viol fruit ya viol descendance on ma bébé nzana on se pena nga souté ce qu'on on sandeni bope sanga na idée donc te gra bota moi na sanga sou papa oyebi makambo eza na famille na biso na ba famille ba na ba famille mususu na mona na ngango te na mona na nga makambo te akende pa ina tata na ye e bana bakende soko pe ya akende ke penda tata na ye kambe makambo za kuna na ngambo wana koko ono ba bongo po sa trésor ono ba bongo po sa trésor po linga trésor azande kone te azande kona ngani yo sa boni na makasi ko leka biso makama trésor dengo lelaka eloko lelaka yo siko obe boti nabi Karim pati komba ngana bango Karim ngamu na bota yo ngamu na bota yo o ningi ko sale pas trésor sala miso bendenge moko etalinga ite bino bendenge moko etalinga te obuma ngaina ku okokufa te okufa te parce que ozozwa kote moko mbongo na nga ndako soki likambo ya trésor kuna okati trésor asali boye soki likambo ya mwana trésor okati asali boye bino tata na bino kufaka yango ngai na jwa saze na bino soko tata na bino azaki ye moko lingaka jwa mokumba pona nini bana na bino bana yo bandaka la tito okola na ba mishina ba trésor oponaka na jwa saze ya mona oponaka oponaka charge yo zwa ya nini te yo zwa ya nini mama yo zwa ya nini ozwa ya ye na bunanga moko okipande oyo bana let okipande ya bana yo ya mboto ojwanda ko ngai na boko ya mono yo te boko na ngai na boko na nini omemaka nde ye makambo nyonso ngamu na nosala na lopanga mobali na yo osaka likambo te lopanga tata na nga lopanga tata yo moto sombaka ngo okuta tata nga azala deya na mbongo mona nkokolo na ngai akomi na njimi sikoyo njimi yango eza ya mabe yo pesaka solution nzembe ya mabe te pesa solution tokolongola ngo te parce que so tolongola kofi te toluka moto ya ekolongwa te bana boni babotanga baza bana baviole bakola te yango nalobi engunduka yango oyo botaki ejemi oyo bolobaka te mwana mobali to mpe ya monene to mpe ya molai boye toluka obe engunduka yango toyebisa ye tata violluka ngunduka on fo bakanga trésor po trésor abimisa batekiri na ye yo lingi bongo te bokimisa ete jour aya kuna bokimisa ete santa yo oyo kaka episi jemi yango wana mama okozonga na ndako mama kende. Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Tu as rencontré Dieu. Je voulais assez que tu me parles un peu de ta vie.
Comment tu t'es retrouvé dans la condition Wana? Tu es si jeune, pleine de vie. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ozala qui attaqué. Tu connais un problème que Ozala un problème na moto ou à côté ko sala yo mabe. Est-ce que tu peux me parler de toi, s'il te plaît? Bon. Pour dire vrai, avant que tu me poses cette question, j'étais intérieurement convaincu d'ouvrir mon cœur et de lui dire, mais je vais solliciter ta clémence parce que tu... On semble là, au coup de pasteur, j'ai des choses à parler avec lui, s'il te plaît. Ce que j'ai à dire, j'ai besoin réellement d'ouvrir mon cœur et de m'exprimer, mais je trouve que ce que je dirais sera un goulon d'étranglement pour toi. Ça sera comme un obstacle. Je voulais croiser quelqu'un qui a une spiritualité, excuse-moi, un peu plus supérieure que la tienne. C'est normal, je te comprends. Merci. Mon problème, c'est pas que tu veux voir mon pasteur, mais mon problème est que tu acceptes de parler. C'est ça ma joie. Oui, là... Je vais t'accompagner voir mon pasteur. Merci. J'accepte d'y aller. Jésus t'aime. Merci. Merci. Nde nauti koloba no awa avant makambo ekomela oyo ya viol oyebaki mobali mosusu avant to après makambo yango osanganaki suna mobali te grand naoninga naotuna yo mpo nayebi lo oni tokosala kasi wana zembi ti kasi ona lobi ti eza ya moto aviolaki yo après wana osanganaki eza bakestion nga aza koko na yo tayebi mokozi mnanga te réponse wana ezosuffire na bakestion nde ozopose sikoyo yo mona makanisi na yo na likambo oyo omoi tosala ndenge nini? Je ne vais pas garder cet enfant. Naobota te. Naobota mwana mongo te. Mwana mongo natikala olinge te. Ata papa na ye atikala olinganga te. Donc il voulait se venger. Papa, il a réussi. Bino bo convaincre nga nabota mwana mwa bongo. Tu es dans la place, Nangaï. Toi, ma place au Sani. Oyebi conséquence à Kolongwa Mokumba. Oyebi yango. Bakoy Kolongo la yo. À la longue, créer le problème. Bakoy Kokende balongo liyo. Okufipe. Oyebi basi boni. O balongo la bango bazemi. Bakufa pe. Te, nga na permettre okufa te. Wana eza koboma motu na lingi yango te.
Papa, ça va? Ouais, ça va. Dieu fait grâce. Dans mon un peu pensif. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tant de choses. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que tu es guéri physiquement et spirituellement. Dieu a fait des grandes choses. Mais pourquoi visage non est inquiet alors que tu es un enfant de Dieu? Oui, je sais. Tu sais, les choses qu'on a parlé là-bas avec les pasteurs, je suis un peu abasourdi. Ok. Je comprends, mon ami. Il y a des choses que j'ai entendues là-bas. Il a parlé de ma mère. Ton émotion. Je suis émerveillé en écoutant tout ce qu'il a dit là. Si je te comprends bien, et si je peux lire dans tes pensées, okay. Tu penses que nga naza na ba doute na yo maintenant que je connais la vérité de ta vie, ou soit en étant femme, nako banda ko banga yo par rapport ya vie passée na yo, oyo yo moko ozokoka ko accepter te que sa vie passée, maintenant tu as une vie nouvelle avec Jésus-Christ. C'est ça? Tu sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas élider si facilement, on ne peut pas effacer si facilement. Sens-toi libre, mon frère. Je me sens tellement coupable. Hein. Pourquoi te sens-tu coupable? Alors que Jésus lui-même, la Bible dit, moi Barabbas, et lui qui était 3 fois saint, il a pris ma place. Donc, là, Jésus a accepté. Aujourd'hui, tu étais Koulouna, excusez-moi, mais Jésus a accepté Babengae Koulouna pour que toi tu sois blanchi. Jésus a accepté Babengae voleur pour que toi tu sois blanchi. Et si aujourd'hui, Dieu, qui te voyait, persécuter les gens, voler les gens, tuer même, il t'a accepté tel que tu es. Il s'est même manifesté. Tu as vu Dieu comme ça toi-même. Avant même que au témoigner, toi tu as rencontré le Seigneur. Il t'a accepté. Il t'a même appelé son serviteur. Qui suis-je pour te juger, mon frère? Ça fait partie Qui suis-je pour te condamner? Ça fait partie de mes interrogatoires. Qui me croira? Tu ne peux pas. Et c'est toutes les choses que le pasteur m'a dit. Concernant ma mère, j'étais dédié, oui. Il y a eu l'offrande, tout. En tout cas, j'ai vécu avec ma mère. C'est vrai qu'il y a eu un peu de contentieux, mais elle ne m'a jamais parlé de ça. Les tamboyés, écoutez, toi na swati, toi qui passe, toi leli. Azangelo abatu. Ayebine likambute. Oui, aye na nenga force, na nenge ya viol. Nga tanke koko na yo, na ko permettre ngote, otang sa makila, po boma mutu. Na epse. Ah? Na epse mwana mwana. Toko solo na ye. Koloba parce que eza yo te me. Te koloba boy te po ezanga te. Yo te. Eza na bana misusu pe ba kola na vie. Azaki pe fui moko ya viol. Yo kuto yebi kuto mutu o a violé yo apesi o mokumba. Mingi pe ba viola bango ayeba pata mutu te na nzela ba violé mutu ngo leki ye pa leki ayebi te. O bandai komona ye. Non, je vais yo kuto bandai komona ye ona oloba te mususu na nzela bokute na batu moko ba be na nzela ba sali ba violé yo. Likolo nango zuizemi moyebi bato yango te. Mais yo kutu omona ta oyebi ke waza camarade ya ndeko nanga ya oncle nanga likambo te. Naokoka te. Te okokango. Je vais commencer par quoi? Tant autour nanga maman. Tenga moko koko na ye lokwa naza abo moy. Nakosoa na ye. Likambo ekomelaki yo. Nga moko naza koko epa na yo.
naza mpe kaka koko na ye mpo bando bengaka kaka kokolo te babengaka kaka koko nakozwa temps oyo novanda na koyebisa ye soki atuni nga nde noswa na ye mpo na miniti oyo nalingi eloko moko te nalingi te nalingi eloko moko ekoma ya mabe te mpe eloko ekoma te koforce te kosala eloko moko ya mabe te simo ya koregrete Elle ne m'a jamais parlé d'une telle chose. C'est là où je suis un peu... Je ne sais pas. Elle ne pouvait pas te parler de ça parce que Ponaye a posé qui acte oyo basi nyonso bamemaka bana bake ko bénir. Elle ne pouvait pas te parler Ponaye a pesa qui offrande oyo alobela qui offrande wana a pesa qui onzambe que yo ozala serviteur de Dieu. Pour elle, c'était par ignorance. Alors, tu sais, l'ignorance n'empêche pas les conséquences et l'ignorance n'empêche pas aussi la bénédiction ni la promesse de Dieu. Bon, il y a des choses qu'on a fait par ignorance, mais c'était des bonnes choses et Dieu peut nous bénir aussi. Et des choses qu'on a mal fait, on a ignoré, nous on n'a pas fait ça. Mais tous en a lien wana to subir peu conséquences nango. Yo oza mwana nzambe, oza serviteur de Dieu. Moi je mérite t'appeler Jérémie. Tu as été choisi par Dieu. Avant que ta mère aeba même que a mema mosali nzambe na libomo na ye. Elle a posé un acte, oh yemoko ayeba qui même pas que cet acte ezakaka ko accomplir parole de Dieu dans ta vie. Tu sais, ce qui me tourmente un peu, que peut-être avec toi ça sera facile de comprendre, mais je ne serai peut-être pas appréhendé par ceux qui m'écouteront. Même ma mère, dans ma famille, ils me connaissent très bien, ils connaissent bien, ils ont un profil là différent de ce que vous avez vu, vous voyez. Alors moi, là, sortir avec la Bible et aller dire aux gens, je ne sais pas, là, il faut que je change quand même le pays. Je vais te parler de l'apôtre Paul. Tu vas lire la Bible. Apôtre Paul, avant Akoma, apôtre Paul, Azalaki persécuteur. Je pense mieux qu'il a fait plus que toi. Oui, le pasteur m'en a parlé, c'est lui qui s'appelait Saul. Mais aujourd'hui, c'est lui qui s'appelait si tu Saul. lis, oui, dans Actes des Apôtres, oui, exact. Tu verras apôtre Paul. Aujourd'hui, dis-toi que tu es apôtre Paul. Osana ministère nae. Toi, tu es là pour omema ba persécuteur ba yo ye banzambi. Ote abango mieux kenga. Ah, mais toi, tu as commencé. Aujourd'hui, les femmes stériles, consolation à Bango, c'est la femme Anne de la Bible. Quand on leur parle de Anne, bazo soit espoir qui n'ont bota. Quand on leur parle de Sarah, bazo soit espoir qui toko bota. Et aujourd'hui, si on parle de toi comme pasteur, bakulu na bazo espoir que l'obinza bazapona bango. N'est-ce pas? Bon, toutefois, je me laisse flexible au vent de l'esprit. Crois en Dieu. Qu'il me conduit. Je suis vraiment optimiste. Je continue à croire que la personne que je vis et ce qu'elle m'a parlé, elle est capable aussi de matérialiser. Il va faire un grand travail dans ta famille. Tu ne vas rien forcer. J'ai hâte vraiment de voir ça. Oui. Tu seras surpris. L'Éternel fera quelque chose dans ta famille au fournir effort. Mais pour croire s'il faut aller dans ma famille, si je ne pars pas avec le pasteur, il faut que je sois accompagné de toi. J'aimerais tellement voir ta famille. Oui, parce que quand on y arrivera, je ne sais pas, depuis ces temps, je n'ai pas le sourire avec moi, j'ai réfléchi trop. Tu dois comprendre une chose. Nanaza juste tes ponts. Ok. Pour okutana, nanzambe na yo, bossa la marche ensemble. Mais demain, toi tu seras mon pasteur. Quoi?